Vivette Mayemba. Vivette Mayamba. Nakanisaki makambo na yoki eyaki lokuta nzoka vérité koleka kutu vérité. Incroyable. Holy Kambunino Vivette Mayemba. Mayamba. Aïe. Est-ce que eyeli yo kaka bongo ou bien otambulaka nango banda kala na mutu? Non, na mutema. Po modèle au lobby au fingi to bimisango ka clair Karine Mokonzi. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nayebi te soki nani lisusu na Kongo afingi boy à part Chris Njora. Nayebi te yo leki même na Chris Njora modèle ofingi. Vivette Mayemba. Non. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barandu na barandonet. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Vivette Mayemba. Okamwe shingai. Nakamwe vraiment. Donc yo penza uinano Karine Mokonzi banda kala. Non. Vivette Mayemba. Nayebi oloba kokosaka age ozana 35 ans. Na tangu obima mbala liboso na net pona koloba na Jael alongwa pene na Karine Mokonzi atika makambo wana alongwa kote kuna okosaki biso age te ozaki na 35 ans. Oye okangami na Karine Mokonzi okoti na groupe okomi osepela okomi oyoka mpe bilengi oyo Jael akoyoka pene na Karine Mokonzi. Okosaki biso pe date te olobaki ozaki toujours na 35 ans. Félicitations. Karine Mokonzi ake poto ozobeta tolo na mokongo na makolo. Yo camarade ya Karine Mokonzi. Émission nino kosala te oloba camarade ya Karine Mokonzi. Osala ndenge nyonso camarade nanga Karine Mokonzi. Okosaka toujours age te. Ozaki na 35 ans. 2020. Okomi kosala mwa ba clash amike. Bato bazomona te. Bon, nga namonaki yango. Yango nasalela yo ba émission. Contre yo bien sûr, bon na osala susu nini. Nalobaki kaka onaza komona pe onaza koyoka na monoko na yo. Bato bazobeta kara. Bazobimiso kaka ozano kaka moto ya Karine, moto ya Jael. Yo moko pe na monoko no. Karine Mokonzi camarade na. Alors okosaki biso pe age te. Osalaki toujours na 35 ans. 2021 bandi. Vivette Mayemba. Malili ya marke wana. Na Karine. Ozalaki no toujours na age no ya 35 ans okosaka age te. Mexico Nathalie nayaki na direct ya Karine Mokonzi. Direct ezalaki elengi. Tolandi direct. Chinoise moko ya service information. Aye. Alobi. Yokuna. Ozo sasa. Ozo finga Karine. Oyebi ke na kosote. Bien sûr nasalela oba émission ya mabe na 2020. Mais namonaki chinoise nete aina ba fausse information. Abakisi pilipili na mungwa. Nzoka nde chinoise. Alongolaki koto pilipili na mungwa. Alambi yango ya mai. Ponga moko tangu na tali. Nalandi émission oti na suka. Na koti na oye landi susu.
na bandeli yango nazongi lisusu ebandeli ti suka nakoti lisusu na oyo ya mibale natie bekutere na matoi na bandeli lisusu. Vivette Mayemba yo oza mpenza moto oyo olobi yango émission osali te pozwa base osali mpe te mpo kotela mopao. Donc yo oyina Karine avant kanisa kuta obimisi histoire moko oyo bowelelane mobali ya animateur bakitie na voiture. Nzambe nanga te modele ozoloba oza mpenza na haine. Donc yo bato ozaka na bango ozaka no na haine na bango na motema mobombaka yango kokosa biso te un jour oyo ezalaki bese non. Nga nayebi yo ndenge osalaka banalise, nayebi yo soki olingi bato wana te ndenge osalaka, nayebi yo ndenge olobaka. Epuis sikoyo soki moto oyina ye nayebi ndenge ofingaka. Sikoyo Karine Mokonzi ofingi ye koleka bato nyonso ofinga. Sikoyo moto wana apusa yo penepene na ye bofeta bozana ba image bolia ale kombo na yo mpe susu abimisi yango. Tout d'abord azwa mosala abimisa kombo ya camarade no GL Show. Ale azwi yo susu matabisi ya GL Show afuli yo koleka eloko apema. Afuli yo partout ozokende bayebi yo mpe membre équipe nationale ya réserve. Yo kuta okoma obima neti ozala kutu neti banda kala. Bemission nyonso sala tina mokolo lelo oyo benga Karine Mokonzi camarade no eleki nebele. Mais modèle ofingi Vivette Mayemba ozala penza na haine, no haine na jalousie ya Karine Mokonzi. Donc banda omona banda kala. Donc yo yeba Karine Mokonzi kala avant kutu lisolo ya atalaku animateur na yo ozoloba. Donc olingela eboule banda kala mokolo ya mpona kopekisa GL Show ati kosala biloko wana oyaki mpona GL Show te, oyaki po te oyebi Karine Mokonzi banda kala. Karine Mokonzi aza koyebo te ofilaka Karine Mokonzi banda kala, ozalaka na jalousie ne banda kala, oservaka vine banda kala. Nyonso eyebani elakisi na mafinga na yo. GL bisika azali fo akeba na yo parce que ntango oyaki na nsima na ye oya mpo na GL te. Lelo mpe soki oza na nsima na ye oza kaka mpo profite na relation mpo GL Show aza mpe na position ya bien, aza na position ya mabe te. Mais ntango oya tala kaka baimage yo moko ntango opusanaki pembeni na Karine Mokonzi nakanisa ndenge banda koseka so bovandi bozolia noza koseka te ndenge oza kosepela on dirait mwana moke basombele valise bajouet yoke esengo na anniversaire ya Karine Mokonzi ozoluka aire nyonso ozala penepene ya Karine Mokonzi obosani camarade na yo eza GL Show. D'avance bando kendeki na équipe nationale olingaki kutu yo ozalaka kaka pembeni na Karine Mokonzi, olingaki GL Show azalaka mwa mosika, olingaki obotole meme coup d'état okoma maréchal. Soki Karine Mokonzi avoyageaki te, soki azalaki ti lelo na Congo mpe nayebi mpe te soki olingaki osala susu nini, olingaki osala kobotola Karine Mokonzi place to osala eloko otila eloko mabe mpo yo koma leader équipe nationale. Oza penza nga nabenga bato hypocrite te. Bo bahypocrite baza nabengaka mpe mais yo nakobenga bango te. Yo nabengo nini? Bo yo moko deja ozomibimisa bato bakobenga yo. Mais eloko nayebi oza penza motema mabe, motema mabe. Carmen Odia fo akeba na yo mpo Carmen Odia ye mpe azali ennemi ya Karine Mokonzi 14 ans. No, kobanda na âge ya 14 ans
mela na bimisa biloko oyo bimisite yango Carmen odia bisikaza fakie bano po yo ndenge opusani pembeni na bango oye kaka po baza na gaz po baza na gaz ko Carmen odia baza na gaz nene ya kelokelo aza na gaz davas nene ya kelokelo kuta kolia yo po azali garde corps ya Karine Mokonzi espion ya Karine Mokonzi service secret ya Karine Mokonzi donc makambo no ayebi na o musu akoyeba akodetruire yo saka na ye akobamboka tolo wano kwei okosa kobunda na nani nene ya kelokelo pa bunda davasi abundaka te abetaka na espionnage akobeta yo na internet akobeta yo na makofi akobeta yo na parka kotiko na justice ya bimi alors azali sikoyo mutu Karine Mokonzi davance oza na danger abeti démission modèle avant de Karine on dirait master na ye on dirait mwana na ye oza mpenza jalousie donc Karine Mokonzi abikaki vraiment ko bato bakanisa Karine Mokonzi abika na banzoi abika na bangongi abika na bamimpiato nzoka nde Karine Mokonzi abika na bato azolesa bapiza bato bana babota malia pizza te bato azomelisa bachampagne obakosaka bamela champagne nzoka bafi bavere soka meli en plus ozoloba lisusu namoni kanda mosusu obakisa mpona bongo likama mopawa ozokota ya patron na ye ozokota yango eza mabe te me yo moko ndenge oza wana oza koloba mabe te wakoloba kuti mabe te moza kolakisa kaka oza na ene moko makasi na mopawa soki yo oyaki na poto modele olingi kofinga ye patron na bino nakanisa mokili elingi koningana po ti sikoyo ozalaka na ene ne akosakana te po ye alala bino yo loko ozoka lukunia po Karine Mokonzi alali patron yango ozoka lukunia yo kende baki Karine Mokonzi nani alala ye te Karine Mokonzi bato wana nyonso moke balala ye mosusu balalana mosusu Karine Mokonzi alala bango ndenge alali patron na yo ale baluka fukama telema dodo ale boye yango mponi okataki mfumbwa te oyebi teke bana mibali mpe bakataka mfumbwa ale wapi tondes alali patron kolala. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.